Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge Mama Rosalie uti koloba. Vraiment ezali mawa pe pasi pona ba Congolais soi-disant ba combattants. Bandeko babolingo il faut koyeba yango ete esika oyo ba Congolais bakoki ko faire passer message na bango pour mokili yoka bango. Nde esika o bazali ko kende ko sala ba makambo neti ba mandia on dirait bato bazali ko senga bato ba mbongo. Mais esika oyo ba message na bango oyo moyen mokili yoka yango ezate moyen passé ezate nde esika o bazali ko kende ko sala balo yenge ko lakisa ete bango nde bazali ba gang. Bandeko na esika obino bokendeki nde ezalaki esika o kutu bino bokoka koloba ete bon boye penza ngulu pandenge boyaka bobengisi ba combattant ya Paris bobengisi ba combattant ya Bruxelles bobengisi ya Angleterre banini nde esika bolinga kokende penza boche barrière bolobi muta kokota te trouble penza ya makasi boningisi mokili mais kuna nde esika boke awa toye ezali poto sala trouble te toyende poto passer bino bokanisi message wana eza passé na modèle ndenge to moneli yango wana on a message wana ya passé tala boti ko sala ba comédie yebi ke tant toujours tala ngo toujours seka to lobi tala bato ba zui ba message ba komi na ba carton neti na ba makala message yango kuté zo ko mona na te vraiment zali mawa kaka message to moni ya malamu to moni mona mwasi moko ay liboso ya caméra alati ba manette minene neti miswa ibu wana nde to moni ke non asala ki neti aloba mwa message mais message yo ba komi na ba panneau o bo komi na ba carton na bino message nini bozo kende kopesa message esika o boyebi ke ba étranger bazali koya ba paya olimo koma message moko clair et monana bokomi komi yango neti na ba makala boke botelemi mawa congolais jusqu'à présent azaka ka mutu moko azako tourner ka rond tala botika na bino lito bozo sala lit te bozande ko sala comédie kaka ndenge tolobaki ete ba pasi ya poto ekomi kotinda bato ebele na révolte ndeko il faut koyeba yango soko moni ete na poto yaki ozokoka te zonga kin kende ata bakote ya bakasangulu batereza kuna na mwa mbongo na yo oluki bato baza kosala bilanga okose retrouver po ete tozali komona yango ya ebele lelo bazali awa eloko ezali kosala bango nde base retrouver te pasi ya poto bandimaki te baye kokutana na surprise grand kake ebeti bango bakanisaki bango ya kozwa bamillion facilement metala na poto baza kose retrouver te bamikomiso bakombatant e na koyebisa lisusu na ndeko oyo azali kokanisa ete radio Zoumel 1000 ezali radio ya nsima ndako ndeko tika komikosa parce que lokola ba Congolais balingaka kotanga te yango wana bazali kokanisa ete radio Zoumel 1000 ezali radio ya nsima ndako pe ezali radio oyo ezali kaka mwa bloc moko boye nde bato baza kokanisa ndeko il faut kolingaka kotanga meka koconsulte Google pe meka koyeba kozwa ba information sur radio Zoumel 1000 tozali radio ya nsima ndako te tozali radio oyo tozali bien enregistré en Allemagne et puis ba document na biso ebima na ndenge ya justice pona kopesa biso autorisation yango na mona ka ete bato mingi ba meka po ete ba boma radio Zoumel 1000 ba kota na ndenge ete ba luka na ba site internet ba luka ndenge ni ba koko panza site ya radio Zoumel 1000 mais bazali kokuka te parce que radio Zoumel 1000 ezali radio oyo ezali ya simanda kute ezali eloko oyo esalami en Allemagne officiellement pe ezali bien protégé na ba loi allemande yango na moni ete bosala nyonso boluka bokokuka te ndeko soko ozali kokanisa yango ke radio Zoumel 1000 ezali radio ya pamba tia mosapi okomona lokola yo moto lobaka ete nakwende kofunda bata radio Zoumel 1000 na justice kende kofunda toza prêt ona sala boy kende kofunda toza prêt po ndenge toyebisaka bino ete boyeba yango ete bino ba Congolais nde mutu bolinga kosala makambo na ndenge ya ba aventure
mais boy ba yango te radio oyo oyo azo kokanisa ete ezali radio ya baventure, radio ya bacomédie. Alors tia mosapi okomona mpe ndenge makambo yango ekotambola. Nakoyebisa bino bandeko ba bolingo ifo boyeba yango ete tango biso tosalaki radio oyo tolandaki ba makambo na ndenge ya voix normale. Toluki site ya balma oyo tokoki kozwa passage tokia radio na biso 5 sur 5. Toleki na ba bureau pona kozwa ba document 5 sur 5. Pe toye kozwa ba document mosusu na ndenge ya ba loi ya justice 5 sur 5. Alors yebisa biso wana ndo lobi ete radio Zoumel 1000 ezali radio ya simandako. Po bolingaka kotanga te mais kako beta radio Zoumel 1000 ou beti zoumel1000.com mais ka siko banda kotala ya na Google banda ko luka sikoyo ba programme ou bien ba makambo oyo ekomami sur radio Zoumel 1000 nde okoyeba ete radio Zoumel 1000 ezali radio ya simandako te ndenge ozali kokanisa. Peut-être ezali ignorance ozali koyeba te mais bazali nde kotia bino na erreur ya wana tolobi ndeko yo moto ozali kolinga ko kota na kati ya masolo ya radio Zoumel 1000 ngulu keba nazali koyebiso ya solo ndeko keba parce que ezala bato ya pareko baluka bakoka te ezala bato nini baluka bakoka te tolobaki yango esika bakunda mutolu ya radio Zoumel 1000 po ozwa yango. Alors banda nanu kokota na ba bureau ya ba allemand oyo awa parti allemand bafungolela yo ba porte wana nyoso nde okoya koyeba Zoumel 1000 ezali wapi. Mais soki kaka ozali koluka yango na ndenge ya ba aventure ya ba comédie nde kozali koleksa tango bolobaka ete radio nezali radio ya ba comédien mais bino bato bozali sérieux bolakisa siko ke radio Zoumel 1000 ezali pamba po boluka na ndenge te bo tinda même ba virus bo déstabiliser même nani page ya site boluka bokuka te pona koyebisa bino indirectement sikoyo ke il faut boyeba yango radio Zoumel 1000 bino bokanisaka ete radio ya ba comédie boyeba yango ke ezali radio ya ba comédie te. Mais soki tozali radio ya ba comédien biso nde siko tolakisa na mokili te bino nde boza ba comédien po soki botali meme na ba émission de sala tokanga bino na ba makambo ebele oyo ezalaki ba makambo ebele ba histoire ya lokuta oyo bokosa ba peuple congolais tobimisa yango polele même ba photo Arma Tungulu dernier jour avant bakende kokunda na ndenge ya clandestinité toya to démontrer yango lokuta na lokuta tolakisa tellement ba makambo ebele ya lokuta yango na moni ete même bato mosusu bakoka te bakoka ko digérer radio Zoumel 1000 te basala manœuvre pour na koleka na nzela ya YouTube po ete bapesa ba information ya lokuta ba bloquer biso. Mais Dieu merci après avoir ba justification nde YouTube ayaki kosenga biso ba excuse ba yeko mona ete non toza na droit ya ko banda ko transmettre ba vidéo na biso comme avant pona kolakisa bino ete bino bato bozali kokanisa ete radio Zoumel 1000 ezali radio ya simandaku bosala erreur et puis ndeko tokoyebisa oke kokanisa te ke tozali radio ya simandaku ndenge ozali kokanisa po ndenge tozali toyebi ba loi ebele ata yo moto ozali koya bazali kozwa ba image ya bato bazali kotia oui ba image ya bato bazali kotia mais mituna tango totia image wana yo kanisi totia yango pamba toza bato ya maboma te toyebi lokola yo lobi olingi justice kende na justice kende kofunda mais okomona peke tango mosusu yo moko gomi loba te bato na kanisi ete baza ba comédien banini mais ndenge nini bato yango mpe base retrouver boy yo kanisi radio Zoumel 1000 ezali radio ya simandako mais tozali koyebisa bino biso tozali kobomba te toza koloba yango tango nyonso ba congolais po baloba ete bato wana baza sérieux lokola balobi ke bato baza ba comédien balakisa na mokili mpe toza ba comédien lokola balobi ke radio neza ya simandako eloko ezaka ya simandako boboboye bosali yango sabotage mbala moko mpe pour ebebi mais banda kala bobanda kobundisa radio Zoumel 1000 boza koluka kutu nde radio Zoumel 1000 ekomi kofrappe bino
yango tolobaka ete makambo ya radio Zoomel 1000 bandeko soko bolandu yo moto yaki koluka vi na poto otiki makambo koluka vi na poto olingi okota na ba histoire ya radio Zoomel 1000 ndeko keba komikotisa na makambo oyebi te parce que soki biso lelo tozali kotombola mongongo mpona koloba keba ezali pamba te parce que soko osali erreur yo nde mutu okosimba courant